Salut Nabino Soto, vous s'appelez Ramakasi na www.clebois.com. Freddy Akimbe, Doli Lorea, Botaba Chéri, Qualité Abadjo, Oya Kovo VVK l'international, Kovo Akimbe, Aye Lissus, Aye Suko na Masolonine, Aye Suko pour to yebi déjà que biso na clebois.com tout ça au milieu du village. Tout fan là qui boye, tout le monde qui déjà na iTunes, bah tout bazo le bela ni attaquance, toujours c'est basé d'abord plus na sebeneuse na kati. Mais animateur yo abwaki na kati oyo azobinisa na kati eza bongo Kiriko epesaki mwa polémique elobaki mwa trop banini mais toyebi biso non surtout parcours ya Kiriko oyo abandaki d'abord na maison mère ayo kita bongo epai ya Ferregola lelo aza na quartier latin au moins tobandisko oyo ko sentir déjà que ba frère ngo ndenge kofelo midi a prometaki biso et comme déjà ko pesa. Quant à moi, je dis merci beaucoup à De la Nation, merci à équipe Mumba, www.clebois.com, ça dit De la Nation, Tonton Bandalon, mon visible, Papi Gen, Pichou Mangaya et Papi Kabakirikou, les boss, Merlin Baouvé, Nangaï, Willy Moucheni, Code Mondial, Code Namboka, vous avez déjà Namboka, pour Nazomona déjà ça va. Ndenge Amina Kwamina, Alobe Nangaki, non, le quoi Nazala Patrona, Kop Ezakitoko. Merci beaucoup à Onja Kimbe, confrère proprement. Yannick Tantou du Weber, Tozana Kirikou, ou Tosola quand même. Boni. Ouais, Kitoko Akimbe, Kiriwango Yoko, Kirikunde Makambu. Kirikou Makambu. Kirikunde Makambu, quoi, donc Kiriwango Yo, Mbote na tout le monde. Oh, Basola, Nanabi, Gebele, Bavandi, Wana, Bazotala. Baba sepeli baza. Baba pata na sali mambo malamu, barondi mate basana bango pe wana. Kiriko yoyo oyo tosola na eza première fois émission o ngai na yambaye parce que du bosso tozaki na quartier latin mobima melelo tozana Kiriko mais Kiriko na oloba lelo évolution na quartier latin ça va. Ya kitoko vraiment en tout cas magamba onde yango ko magamba ndenge sala la musique nde yango ko ba musique de rêve na ba vie otomona yango nde to sala ko ya ba réalité pene yango na mutuka parler ba voyage bandule ba concert pamba donc on sentir orchestre vivre quoi orchestre zara quoi to lo ba côté kuna ba neko fonlelo vraiment ba portité en tout cas quoi de Raman magamba sala eleki likolo magamba sala eleki ba niveau. Donc moi ça là n'a évité na rolo bandingi nini on a évité quoi on a évité comment je peux parler en tout cas tout ça na lire ni attaquant c'est na vitesse nyama ezo barinde abuna kundi da na kundi penebeli na évité mais na kundi oye banga na silence au mona vraiment na razabi na kundi pour silence bweneni ba yo ka te bweneni na to kunda bonda na basimete na kigimo kekeze menda babata miko on a parce que okundi ba animateur ya ba groupe mususu bien okundi ka ba animateur ya quartier là tena kundi ba sebe nyoso ba sebe nyoso chana nuboy 2017 chana nuboy donc chana nuboy pe ba betia ba betia bon menga na soka na kundi ba sebe nyoso 2017 oui mais les roloba boy et surtout sous bato ceux bazo talo les rozoloba ba bi pe sous kofiolo mide ba tala mwana wa kosuka mabe moko na mawa na bia atana sugi mabe ya batu nini ya bango nini oh nada na mutuka na zuda ona river oh ya bango nini atana sugi mabe ataba longolinga lelo ya bango nini parce que mutu wanza na komono bien si oh on a carte rose nyeso na kati kuna petsanga de pas ndo tambola tisi kwa zo na ba azo na clété à la fait car na tindagi no zilega ko donc car wana oyo boneko kubulele ko felo ndi mwa mabemi ma wetu bela dinganga ote ya somba mutuka me achanga na komone donc c'est-à-dire ils en combo Kiriko mais Kiriko na ndenge ya attaquance ko felo mide undire ami pesi yonde makasi po na ba animation to ka yomo mtobaki. Ben bien sûr pour avant ngai bat babwaka pe ba bango mo baza ba maniango babwaka ba bango mo ba ordinateur babwaka ba bango mo ba brigade ba kérosène babwaka ba bango mo ba CNL ba mboshi babwaka ba bango mo donc
ngara nde yanga nde ce que nde bien ou pas apé sur tara ebeta mon orchestre mnene pour son temps tout son abeta ngonga mona ndenge na ngeyo ngo boete pas apé sur ko yaka oyemba mo apé sur ba tamba mo opportunité makambo pe bandi lelo te na ba mouvement ebele tango ba série ba poto esalaka so misera lelo po eswara sala makamba po un mois meme na poto na ngo bongo ebungaka 3 mois kaka vraiment nini sali na ba mikolo ne mamba bwisali mate ya moni elobisa batu quoi pour ça ki ba série ba poto na ebité vota mso après 4 jours ngana ngana mama poto na quadre OK poto to bo été mais Kirigo l'air yaki et pas faire ego là après ça go opportunité voilà mais générique voilà et simbagete mais la quartier là t'es bon nanu vraiment bani ko accrocher mais quand même vente tes qui est bien nini sali bongo elo sali bongo eza po et pas quadra aebaka makamondi sala quoi aebeke makambo eza boy aebaki yango aselenga ku pala selenga ba makambo avant tout même avant même concert RTNC bimana TV azada selinga mo stabilité na parler moi stabilité moi débit nda benga au débit moi débit selinga ngo déjà donc ayebi makambo ayebi ozotala mon pa c'est un homme lito etoboka déjà bimsa date fina donc ayebi musique très bien le temps azoka voir na zo pesa ngo ba pinchu ba zo pesa ngo ba opportunité bo ayebi amona lobby ayebi makambo sala quoi donc c'est ça quoi c'est ça la différence c'est ça que non c'est un pro dans la musique c'est un pro vraiment quoi ayebi makambo sala la musique quoi c'est un pro c'est pas un amateur quoi c'est un pro tout ba non ko décortiquer ba krina yo l'air lobaka pepo et puis OK susuna na vola allez oyo les sosu na dans sa babos sikoyo iloko batu ba componente mabe koti wapi ke mabe venite mabe koti makambo ezalaka te ba makambo ndo musala ezalaka mango ezalaka te wapi do ba makambo ka no sala ezalaka te wana wapi di ba makambo binande bendi siko ba makambo mabeza na kaka terme ba tebele ba se retrouver na kati quoi mabe koti donc mutu musu venant ba méchap ne koti neti amo mo po so fâché kanga ne loyi so type na mabe koti na c'est long kit pour ça fâché kanga ne longi donc na presque exemple ne do mabe koti do so mta fâché kanga longi vidi mabe koti oyo ya c'est ça do oyo ya do makambo ngo na ngoko tika sinon on perd mo pe na TV na fâché pe na tangi pe ba komba ba vidi mabe koti donc nous on englobe na c'est wana sko o fâché la nani na comprendre ezalaka ba méchant ka be bandeli ota sigo babola mo po salio na ba quartier vanda okuta na ngote na ba venu vanda tu vois mais migolo en tout cas j'ai de goloba sous trop en tout cas je n'en veux plus quoi donc il muta memi maki soit na raté migolo ni ataka sinde maki quoi mo pa on est sur charge na petit mema yango na memi yango quoi donc ba makambo ba kero ba sala makambo ba Macintosh ba spawn ba sala do ba makambo wana quoi sur na minute qui ku plafond ça rappelle ça que bon ça mo pa pesa ngazali donc yango wana quoi donc il y a un jeune plante où était les milikolo jeune plante où eza likolo ya ngomba ya Kilimanjaro jeune plante obi mula ya ngomba Kilimanjaro eza la depuis kala mais jeune plante mobo ya likolo nango c'est ce que tolobi likolo ke Kilimanjaro c'est ce que tolobi bota sika mais eza likolo ke Kilimanjaro eza likolo ke Kilimanjaro ninga moto bobe na ninga molili ko jeune plante do définir ninga molili te yo définir kaka kasi on a défini na ninga molili on a bien définir ya on a défini na ninga molili te na bio définir kaka na habité tam so ozui pe wana mabe koti mekalo ko détailler biswango soki elobaka nini mais siko na ndenge siko yo sala po bakina yo ngana palin na koma na via libanda na koma ko vivre nekenge boyela nga bore na beba ale mabe koti kanchi mabe vene mo pa walobi oyegoya do ovana pe mena millionnaire obangani ye baka makambo sala notika na baba droit nanga je sais ce que je parle quoi de eba mabe kotaka non moi beta makambo to ki tribunal
Ouais, mais en tout cas, on a bien un soko tabanzela na te question na yo bimso mo msusu. Pardon. Non, changeons ni to qui ni malem. Non, en tout cas migolo vraiment on a beaucoup plus nyata casse. Et moi na pena azala l'aise. Moi na mukili batuti bayamba à l'aise. Na bige batuti bayambi na ba fiti ba bine en coulisse ko batama. Na ningo batama pena wakangi porta chambre ateni atakasa wanjobi na bina na ba na quadra. Na ba fano balinga musique congolaise. Ani fana LTLT mais il est alinga sema musique congolaise banini ba bina ni attaquant quoi ba na vitesse mo ya dégâts. Donc dégâts dans sa babos original. Surtout dans sa babos. Tobina mabina babos alele dollar iana tangale iana euro sterling iana telegramo pa Donald Trump Chicago lo bambongo alia bambongo na ya bandeko ale togota ça veut dire dans sa babos original quoi. Oh, pourquoi bolobaka original mukona ngoto yebakate ezalaka nani kasi dansa mikonzi dansa ba boss danso na zongo pa bana bandala bana baba ya mo so to vandi so ba meli o senti na batiki boy koti vene belo ba so ngapi na ndoko ta loenga no moto tele biso tu na ba tena ba misika mineli me ka danso doto kitaka bo moto kenango moto kenango oblo mi konzi atolo babu oblo ba patro la we dringa ndela ndesko ba bitozo ba blague menga no captain tsetikala ngati na vandi son na pengo nzela aller dans sa babos na peso benza poki nga na s'inspirant na ba parole na ba terme na mamno mon ce qui est intéressant ngi parole moi za slogan et frapper na parole na lokelongo pina na chango pina na nuance mo boye na bina kaskoka na nuance wana la parole ba ndeti aussi sango kango pa modero et t'as pas nani oh connais ando sa modero ye fufunyo sa aussi sango modero na zwangwana buta masebi ngazo la kiana place ana aussi sango tina boka on peut faire gola na ça da sa bo sina kei be sa tika la boka yango na memo na quartier la terre mo pa pesa ngo sigonzela alaxi professionnalisme quoi ozoka da sa bo city otolo basikoyo na cri na danse yoni mtoye na ona quartier la terre besi bakri wana tu yo mo ni mtoye na eza ngai ba plan ngani na mouvement mo pa pengo nzela na oma una bulu na saba makambu na ngana be na sala ta moi na ko tata sina boka blanc sainte ça singa ko megate aussi mutayo yokate mutako yoka ngazate ko mega kute après si mo singa quadra ko raman tel suko tango susu baya minduki basimbi ezanga na ba pifo ko donner minduki ya nebi ma ebeta te funa ke kuna ke beta pena minduki nde nae na souffrir no pona kota na mouvement ba mo likambo bia bazwango na passe eloka bia bazwango na facilité te da souffrir pona kota latino na bandi pe ya mambo latino lelo te na bandi ya latino 2011 ngana ya latino kaka mo yo boka libanda na yemo magoza ba mouvement mso ya bimashi mo o derase première fois na boka na tema na coin sécurité abo ba likundi abimi yaka poza le local na boka bia ba drink za 2007 2009 na boka biaba mai na boka sigo bakina ngela rabia na boka maniogo mampondu maniogo bangeta mikolo elelisa bana mike ya na go beteke bogo boma ale twingile tu ekota twingile na boka kiana na motonya so alia kabila ina katasani bondo ya kalikolo maneko ya kana se toliaga maniogo mampondu na boka dikiana wana clear build ya plan nga tana boka ni mto pesa hii bana na boka bazo boka sanga baba shegali bana nene mo sekita binga na koti moko pa president ni mo pa talinga yim to boka libanda boka na ndo boka me bino nezo ngo boka kwa Bill Clinton po be yembilika ko boka na bandeng note na ko sote mta idanga na changer banzela boka sa ya mo pao termo na ba ko ekota q mo lobby ngazaka na ngako boka nezaka ko yemba mais ermo ale yaga olugagi obebe lobeliana bebwageliana la différent na beta moko wana imba me bebwagela ale dansa babos tamo bebwageliana mtaedanga na ko mabwagela bona bwa bunga mopa so na component abi on minus bo bwa kwa Bill bo mo bwa ba niya se bembelo kwa Bill Clinton point vraiment c'est boya ka chez bibi no yo ko aisa ka bon les jours na bi lo ba de foté na bi ka chez bibi
wana 2000 ou 2009 je ne me trompe pas kala pena na bimana ngana chebi ba pena ba compliquer na poto la ti teni tele kapeti lelo ti deuxième fois na oboka libanda mo po alala ba méchant na bijo on faire ça na kanda abima na poto mke ti me dérange tu déconne toi na longo mba on essaie pardon pato longo na longo voilà deuxième fois troisième fois na ngana sko yango de laisser na souffrir pe oya nga mouvement na beta ba une semaine na libanda pour na tele magana parce qu'on a dernière minute ouais qu'est-ce qu'on a crié ouais la dernière minute alors on a ya oboka libanda na crié nandobo ay na bo ebele wa una bo nga dansa boss bulgute au sentesi na dansa boss na bulgute po dansa wana bo nga une fois asepa na bana bandela kiana na mo bandela nga bo ande yango suna koti o bandela kiwana tinga mona mo na santi yango mo sevena kiango na mo kotso ba mafuta ti na mo tso ba pebiti ko mo benda na pe ti na santi ke yango nda sepe nango na ba kebele ba na blo ebele na ba kindobika na ba Nilenga mitiko yonde sobomang Tikanga nabi na sepeli sansoto Miziki ya gramo pao elengi nansoto Kokatate, kotikate, mijiki yango elengi igu Arrrr, papa pololo, bologela zik Ukati pourquoi bandela Mupao bandela na yoke logote bande Tembu bor na ginango Mena boka ngo trote Posobra na boka ngo petwa ucha kachango kati Apo na boka suna boka blo bele bagin kindobika ona boka sumigolo Ale mama bina kindobika kindobie kindo ale dasa bandum Nando boka ngo libana na boka baka Belenga miziko yondeza bomanga aya nanu na binite beta ngana ningana beta ngana nando boka bakilibanda na boka no beta ka baniyansi libanda na ti jumo be na soir quand des ala basignalae abimaka zongi abisi bat boko tena mpetong Then I continue bana makam na sala makambu na sala bena makambu jour na deuxième fois na zo vie deuxième répétition troisième répétition de jeudi moto beta dona na mardi mercredi jeudi to beta RTNC bor mo beta rapena ba terrasse bo ndulana ezaka troisième jour na ya quartier la tête to beta kuna banini j'ai mama banda wana na quartier la tête ti to mo kepe voyage ba memika kiriku bamega yemo ba moma kelele mageba memo mwangulu za na passeport te wana za liboso ezaka liboso tango na longa e pas faire dans na kabona kana faire gola batikala na passeport na ngai na senga babu ya kozongisa ne ba te pourquoi batikala bango po nando bule na yebete ke mon existe na vie na yebete ke ba prêtre bazalo wa mopao yena bien sur leader ya ndinga musique te comme boss patron donc il y a bêté un passeport à chouchou to kitaka braser zaki ba benga après ba bien partout ya to bon keso ba ngala ba succès na lufu kana ba braser te ya ba bien partout ba 2000 ba na mijo tam so bo appel ngri ka mbon braser to la quartier la te tout donc na mo po akoma ba na ba voyage azo ba pela mon na chaque jour ton déjà difficile pour na ville pour na biso que pour ton information ton mouvement liboso to zo na to ke beta Bercy année ton mouvement liboso na biso est-ce que makamozolo ba ozoeba mo banane ba ko beta Bercy mais to ke Bercy te banana maloba comme ya solo na boga volant ti volant ngwa ti na bagi pepo na mati pepo de pepo pena liboso na gena na carte d'électeur pour zaki braza pour yebi ka passeport na expliquer j'ai to ke Rwanda peka na carte d'électeur pour kataga onzela ba goma ba nini système kozonga ka tozonga passeport express pour mo pas me kengana est-ce que pecho la balibanda pas ko kameto ki balibanda via te pecho bina fona continuer pese formation mais dozongi passeport express Rwanda to dozongi Sénégal kuna Sénégal babito kana besoin ni mater moko mokonzi yemo mokonzi atali te soda garçon internet na ba ordinateur ba ni lion surtout bango to batika la gina inde Sénégal ngamo oina kisa makasi non kisi te na banga nza même opo emo ebige na sambela fort tawo to boka ni ataka sa studio pour sa koti ba kutinga na kaleso vraiment na bité presse mulunga bi maintenant ba passer à Congo ba makasi kwa da ebige na prière voilà moi drôle mais boza na besoin ka ya yoka Kirikou parce que Kirikou yo ayepe na bandenge na ayepe na bandenge no abinisa biso. Merci à toi Patrick Yenga, merci aussi à Ibo qui mvula oyo azabongo en direct na Paris
Kirikou lelo ce qui tolobi ba parcours ne on les cas wana ba groupe wana mususu otiki ba cripe kuna ouais d'accord les hommes otika crine mais hommes na boka côté allez côté bien allez papa kota maman kota yeyi koti samutu tokota ne goti to bata mane goti yeyi papa kota yeyi Kirikou koti kota koti samutu ne koti samutu kota q koti ekota koti samutu ekotele yaya kote kotisa tokota lisusu kitoko kota donc nga mkonza kota mais beaucoup pera bien na spawn makitoche ouais là c'est mon vieux quoi jumo taki na ndula penga bungasa mais nota mo po penga da bungasa nazo sena ba sali kolo mona ke kokate mais herve ki no regete na sima avec ko pesa ngape no apono pesa ngape no bungasa rana bo mo ba petina ba noalera na ba welela na chango eko mapeto petu apa ba noalera te na binde ba kombo te mais ba petini ba welela ngoko petini bazo welela ba noalera ba monique non te Kirikou na Bercy mwana ndenge bozo boire danse ba boss ya bango se bimena on liboso et ya yo sikoyo et na déjà na ba concert batu bazo yoka mais sikoyo na nous vraiment tous temps ya ko fan na ko comparer en côté mais à part danse ba boss ni no sotiki et pas faire rigoler antina beta moko pardon na beta moko pardon kantina beta moko amopa ona beta kaka moko akurute na beta moko pardon toge anti papa yaga ulugagi yangu osi sangu mopa zonga Alain Libanais ovide ale togota dasa babos José Kalume l'éléphant de l'île dasa babos Jaja qui va loulou prêtre dasa babos mais comme par exemple on yonde ozo diembe la nega na dansa babos wana po obeti la ngonde c'était trop oui pourquoi to bien dansa babos original pourquoi pour ezana vie et vivre ezo binisa donc pour dansa babos c'est betamina ba mouvement be même ba mouvement be la banda na zo ba boka parce que songa pena sala mambo ba salaki nanga suka ka lwa bango do ngai kana kana ba veni ngai diranger ba mapanga ba voisin te na ba orchestre bandal ni no lo ba orchestre bandal orchestre kasafu ba orchestre belé ba dansa babos mais ce que tant de bien dansa babos original po ezoyo kana soki na ba terrasse na ba boîte na ba bar dansa babos dégâts ya to bien original po ezana vie de bat bobi nango quoi ya te dansa babos esui kana cri danse ate danse ate éviter ceux qui sautent mais na danse tu vois les trucs donc c'est un peu ça quoi Georges Kalume l'éléphant de l'île moté mais il dit chez moi Jean-Jacques Malou le prêtre maman arrive à Londres il y a tout roba mon vieux Sandra Kazadi boka marambo est-ce que na kosi Trésor Maloulou non verse je te salue Trésor Maloulou wana bendi tile sakunga pourquoi pas Natchéri et exaucé bon yoki déjà Kirikou mais Kirikou après quartier latin aux bouleni lobby les futurs prévus à Dieu fiti za minutes au tona quartier latin to vandi wana ndenge nakuta ba shadow ba beta ba 30 ans na quartier latin ndenge nakuta ba ordinateur ba siba beti ba 9 ans yango nakuti ba omba baza ba 10 ans yango nakuti ba tebele bazana ndenge pe na zana bango bazana ba ebite so ba longwa ka donc ndenge pe na zaka esprit o bango ba na ngo esprit pe ngana ngo ko na quartier latin malgré biso tout za ba passager na latino mutu moko to tikala éternellement na quartier latin à part mon boss de Diston
mon boss Del Piero Mourinho bakol orchestre c'est James ba Mama Riva ba Mama Lia ba vie Sandra Gazadi ba vie Tuturo ba bat ba kotikala éternellement na quartier latin bangwana quoi donc ba biso to ba passager mena minute au corps âme esprit ils ont na kata quartier latin quoi donc nazo na kuna kangu ba répertoire pe na tout mais nazana moi morceau quoi donc nazo kanga ba répertoire ngwana donc nazana na vie à quartier latin 400 c'est un peu ça. Salaire pesali. Bien, chaque fin mois d'attente on a parlé au foot on est chaque fin mois ma catégorie bien un système et ils ont até quoi ils ont. Au signer contrat. Non, maman va contrat na ezala ekomaka boulot tu ye makambo tutu okoti CV na yo bleu tout pour latino faut CV na yo liste no okoti sa liste ba effectif ba contrat na te wana ye mo ebina sala makambo na ye ba contrat na ba mission so ngap na ye osala boulot chez attaque l'employé mon nini système faire moi système boulot na yo osala ne boulot no bien pour nous ana mission so ta zo salaire mission so te puis monsieur depuis ba avant d'année télémanière na si déjà ba o baza effectif ya mouvement ba o basala misala ba convenablement o beta guitare bien o imba vocal bien o ta cœur na bien o ya na ba œuvre na bien bangonde mais tout ça peut ka ebele to ebele pour mo pas na bana de tout ça ta ba 25 ba 30 to ebele siko oso zo pe chance ya travailler na ba animateur mususu ya ba couple mususu. Ben oui na travailler ba mouvement bela miki ba scanten musique il est Montana on travaille avec ces belé on travaille avec belé ya mike belé vraiment à travailler belé boyoki donc lelo soki to saki émission ezaki pour bomona Kirikou boyoka pe ba créer oyo yayi a boka c'est-à-dire azan kata quartier latin ni attaquant siango wana il faut soutenir l'artiste na biso to pesa bango to tia bango poids pour boré kenega liboso et ça bien pour nga déjà na sisalanga na otikela Kirikou nga déjà na zo sisalanga na otikela bino Kirikou a sepelisa biso bobika na clebois.com biso to binisaka biso to pesa bato information solo talara Patrick Yenga moto na Nchambe déjà le 6 avril à Botami bon les roses sous c'est le qu'on appelle grâce Kituta qui tente ça dit grâce qui tente bon anniversaire à toi au Yobotami le 18 mars. Bino surtout bozaki ebele ba fanatique à quartier latin Mike Mosisi na Londres pourquoi pas aussi na Caprice bolingo moko bien faut ça toujours là et à toi aussi Bella Dinganga Mima Wetu Onjaki Meyane qui tente du Weber Chancel Mbemba 2010 Amina Kwamina faut ça là toujours pour Masurango la patronne voilà oui bani Amina Kwamina omonike oyebani ngapi ko telegelinga Kirikou palobi wa bana nga wenge basira ga wenge voilà donc awoma mteritier comment sont mteritier a publier blo fo na Facebook azo tinda na mingi nanga voilà mais Kirikou ba générique mususu yo net album ya retirada générique na ba générique na ozo konde tu osogion to beti 3 génériques ngana beti solo ya retirada album wana générique na okonde ni wa bagi mapeka Paulette wana en tout cas sans pour les mecs mais ngana tuni na lobi retirada rappela dans sous crime on se rappeler crime ya Robinho ogayon Robinho mungi ba ka sebel mo bwe webe wa mapeka Paulette sogini na ngana wana ga ndino siko ya Robinho siko na habité non sérieux na habité vraiment. Voilà, merci beaucoup à toi, c'est lui qu'on appelle de la nation Tonton Banda, l'homme invisible, Papi Gen, Pichou Mangaya, Herman Emporio, Omba Potongo, Grâce Tédic à la reine,
Et à toi aussi, Homos la noblesse. Patrick Yenga, déjà bon anniversaire à toi dans le 6 avril Oyo. Patrick Yenga, son à Kinko, les autres au CP là. La petite, moi, à 16 ans à Kitoko, Oyo, bon, Bisson, Soubit, habite à Njambo. C'est le sous boulot Kitoko, donc tout ça, on a Bissot, équipe Mumba 3wclebois.com. Oyo, Kovo VVK à l'international, à l'Obaka, sec. Vous comprenez? Natigel Bino Kirikou, Oyo, à OCP Sabiso, Otorobina, Nabi champagne overdose, Olobaï Masolo à Kirikou, Kirikou, Nabi qui est là au Beta Tour, na Tchobour, Beta Tour, na Cape Town, à OCP là pour. Bientôt Cape Town, Cape Town, il soit là Cape Town, il y a Cape Town, Uganda, Kenya. Champagne overdose. Champagne overdose, donc c'est préparé caca. C'est préparé caca pour Kirikou Azoya. Allez vola, yelele vola. Mingi papi si bambi na Luxembourg. Allez libanais prêtre. Donc il batu ya quadra couramani quoi donc na nenge quartier latin. Depuis na kota latino, chombe koma ko fonctionner. Chombe zalaka baba. Chombe koma kolela. Jose Kalume abenga. Jajake malulu abenga. Mamada marole. Ka 14 kumi na ine. Ala libane abenga. Papisi bambi na Luxembourg. Babenga. Oya lidi chema abenga. Ale volant, elele volant. Volant, elele volant. Volant, elele volant. Yelele volant. Kumanga yo, kumanga na simana yo. Papa folalo, ngana simana yo. Chuchuchu, chuchuchu. Let you na baby, china nanga elengi. Bora mukuse, chuchuchu. Pedi Kirigwa ngoyo kwa. Doda sa boss na lugha gai na chongo siko nuance. Na lugha gai. Na zuyelelo na go bambaye. Dibena mato mo pa lugha gai. Lelelelelo ale mabe koti. Ale mabe vene. Mabe koti. Mo pa walobi oye goya. Tiga mama rifa. Ndego mo pa atala kotoyo. Ale dansa babos. Tobina mabina babos. Merci beaucoup.